Bochoka kanga. Donc ça nga passe. Si on a la momo wa libate o. Côté mais ce soit kaka. Maman pangusa ma misu. Maman pangusa ma misu. Wa mutali bosote. Lela wana par rapport ya nini? Muta lela kabwa na plateau maman banjo lela. Non. Faut lela la cause moko eza juste. Miss Loiseau Takebino fort par rapport à attaquer maman. Dans ce monde, on a beaucoup de cas que non, Miss Loiseau ne touchez pas à notre maman. Bien sûr. Tant que moi sa vie de loin. A tenir compte que babo tatala fille de l'homme la moko. Boleki na même si bo fingi via kisita via boye boye. Ngana za na besoin na mona mutu mo kale kana te vanu bageno ngai mutu na sala kike mutu oyo abota. Lokole za nzambe mutu asala kike to abota. Nazo continue kuliki ana. Il faut ça marquage. Allez mbate. Nzambo tellement peut se souffle de vie. Nyonso aye ici. Ceux qui parlent lobby ma bien mon songolo na mona bisika batia pointé na Bible. Bafinganga. Baloba kenga na botate. Allez-y, on continue Bible le but ça ma betika ya koba ko sala mabe. Il y aura un bon jour. On va rendre compte pas mon kilanga. On va rendre compte. Tant que mon appel est battu boye balimba bumsa mana yo ba zo saye. Balo ba ko mona video bana bo famille. Nga ezopesa makanda mama kolela te. Mama devant bana alela te. Te mana mukolo na ko bana fongola na loba. Naza ko zoka makasi. Kolela soute. Kola ça se passe non on a mis sur bateau te. On peut pas toucher, on peut pas toucher. Ce sont des aventures. On les a aventurés à Kirikou. Miss Lolo la façon dont takele bino na ngote. C'est comme si elle a promis na maman. Maman fille. Ouais muta bomanga te. Mais ta muso boko brisquer yango. Bolukando kite bomanga petit fait. Ah! Est-ce que y a là? Pour le moment on a tout comme on a état de santé na été. Ceux qui m'a payé. Oh le basconi, au senga pardon wapi. Muto muso sozaki na Kinshasa yebanité. Ba yebi même pas salité. Mama, if love is crazy, love is funny. Ozana, mingi balobaki ete Seigneur Jésus-Christ asalaka lisusu te ndenge abandaki kosalakala. Yango ngai pe nayebisaki ba oyo batambola partout, baluka ba délivrance, ba matana ba avion bakenda partout, ba délivrance simbate boya epai na Seigneur Jésus-Christ nde bokobika. Bato wana pe bayaki pe baleki ba délivrance babiki bino moko botala ba témoignage. Nga frère na bino na kati ya Irlande nazali na ba blocage, ba porte tout ezaki fermé. Mais depuis na leki na délivrance na papa Moïse makambu tout efongwami na sombi dendaku ba pasi na nzoto esili changement ebele salami na ba aspect nyonso nzamba ozana azosala. Shalom peuple de Dieu, nga mama Jeannette en tout cas na belaki tension makasi na yokota na YouTube na kotana ozana pasteur Moïse abonde pona bandeko les mêmes jours na keipa docteur nanga atalinga tension esili bilonyo sebandasa nanga palpitation esili. Shalom peuple de Dieu, shalom mama Clémence na Paris na yiko témoigner monene nzamba ozana na wasai na bomo nanga nazali na problème à mwana bane kolobate na bane kokende na orthophoniste donc ba déclarer ki mwana comme handicapé à olobate na etango na ba iko l'exemple papa Moïse alekisi mwana délivrance lelo mwana na komo loba na yiko témoigner monene nzambe ya bikamo asali na bomo na ngai nazali na problème mokanda to réponse na zaka ba régie na raison moko ezata na sens te lelo na koyi mo se sengo na zu mokanda na zu pe musala donc on a témoigné monene nzambe ozana wasai na bomo nanga tokanga na nzambe na lobaki déjà awa ezali terminus bo s'abonner na papa Moïse Prophète TV na YouTube nazo fela bino na moto. Nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokono ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezali te, rhumatisme,
nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa naza na kati ya laboratoire. Awa nde bisika na séchaka ba plante, ba nzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya Maison chez Cathy, en particulier Joyce. Je l'aime, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Vraiment, groupe Nayo, et ça a déjà 5 ans, partie des stars. Tous allés à un beau marché, juste dans la commune à Barumbu. Tout le monde vraiment fait la kitoko, les mela, difficulté ni beaucoup de kinango pendant parcours il y a 5 ans et à groupe na yo surtout tout comme on a la présentation bah là qui c'est que vous avez 5 ans vous avez film belé préciser biso vraiment pour pas comprendre rien. Bon, ma difficulté est en raté. Il y a les bossos sont dans une premier film. Ils ont battu belé ou on a bien saka bayakate. Babanda ko bang. Wana ba babanda ko bang. Ba artiste kaka na otanga ba kombo na baonte. Ils ont ba mususu o kuto ezaka to solo na buto. Ah lobby confirmant na confirmé bango. Mais le jour J bayakate. Bando banga parce que photo utaki pa via. Babi na bimaki na fenêtre. Na bima na porte te. Et tant que comme ko bima moko afinga ki mama sala ki boye. Na ndenge kendela bon. Na tala ki ngabu. C'est que faut demander interview on a sala ki ya ko finga mama na biso. Pour aucun jour na ko finga aza na pression mbote maman na ngai vi ya kula ngana mami. Bisika nyonso zwami en tout cas mbote belé. Soki naza lelo gelem. Il pas contribuer ebele. Muto encourager ngai ezayi. Donc na temps on a ko finga été. Ba difficulté ezaki ko benga musupe ndaku. Tam so bloqué tournage bon mona batu ba komo boudé donc voilà ko kutana na oti lelo. Boko banda filmer bo silicité ezo senga siko que jour bo aussi ça bo benga boye. Ba mo pesa bino ba réseau ebele. Donc ba difficulté za mo ebele même to koki ko tanga nyonso te na ba détail. Ezana ba te belé o ba décevra biso. Mususu pe ba par rapport à ba moyen. Par rapport à ba moyen, ça là qui to koka ko comme pena ndenge to lingela te. Po film nyonso moni moto abimisa mbongo ezanga moko. Ah bon? Na tikala ko zo soutien mon côté qui était ya ko soutenir biso parce que tozo tourner, il faut na futa batu, na pesa batu. Et ça ndé to benga ngo transport. Parce que ata so eza $50 to benga en transport. Ata 20, ata 30. Et ça la 1000 francs. Eza kaka transport. Donc et comme madame soso ozo kokate parce que oza coincé, oza limité, ozo kokate, ozo tala na makambo na moko ta mususu ezo marché te, est-ce que faut pas tourner mais tellement la lingaka groupe nanga na se sacrifier toujours. Question na binga bité telle date de retourner mon ah maman ya solo yo mtoza ozo le kana beta pio. Mon kaka na yesu bangabi nzamba osuma biso le jour j'ai to retourner. Donc ndengwana tozo fonctionner. Aujourd'hui, nous sommes le 15 octobre, hein? Donc 5 ans ça s'est fait. Nakata 5 ans, on a bana nyonso akata bazali to musu balongwa. Ebele balongwa. Oui. Ebele balongwa, ils ont battu musu peto banda na bango le premier jour, bazati lelo. Mais ça n'a pas ebele o balongwa, bakena bi basala na bango to solo la kaka total la bango ka to bakete. Kende kolba ko boudé batoté kolba ko wanga na pe bolamu te mais ata contribution mukie ya conseil o et salama ipana yo et kozala bien o ndimango donc to tikela bango ba chance belé ba évoluer zambe a fungoela bango. Oui je l'aime le ko to remarquer mingi na ta groupe na yo to moni est-ce que ils ont battu mususu oyo ozwaki na groupe battu mususu bayaki to zaka battu comédien oyo joue na nzela. Bon na tikala ko kende ngana kende ko zwa epa na groupe awuti na groupe ya mutu mususu ayeko ta groupe to na groupe via. Non ils ont battu mususu bayaka baloba te que si ba jour
moni donc yana bato mosusu so ovandi oyini mutu moko mpo akotaki na groupe ya GLM oyini GLM yana mutu moko to ayaka aloba ya solo neti nga mutu so atuni nga na 2 place na leka te nauta na ndako moko ngon ayebi donc ngonga touta epa na ye epa ya via mama via donc nde nauta kuna kobima na ngai naza na la payote bato mosusu bayaka baloba teke nauti na tel groupe mais yana bamosusu baloba na bango te nazalaka kuna mesi na longwa moni kozwa bato koya na bango non po eloko wana baloba yango mingi mpona bato surtout komite na ngai nyonso touta ndako moko bapena bana mama moko okena polémique me nga siko na boya yango bana mama moko nde baza wana mutu alongwaka na ndenge na ye nga nakoloba ta mosu na moto asuka oyo nalongwaka etango namoni ke ndenge makambo ekendelaka fo nakite na sani natika nakenda onga namoni bilongi wana nayebi bilongi wana epavia mais tant namoni bango pa groupe no voilà pourquoi na faina tunayaki mpe kirie d'accord omoni ntango balongwa nde bayaka koyoka ke ngai nalongwa po ngai nalongwaka mobimba te monde za osiliki parce que bapesi okanda balobi mabe na yo balobi mabe moko songolo na sens que non navanda nano natala tema naza motema mabe o balobi par rapport ya question na nga na posaki nafanda na coin na nga kwani makambo nyonso oyo eleka nango ya 5 ans après kweleka ozala bongo donc ndenge eleka ti lelo tozo évoluer toujours na biso nzambe pa azotika biso te kozaki yo problème te komona 4 personnes mobimba ya groupe ya vie ya bayepa na yo tozalaka ata ba 7 8 oui parce que tant tosali eza na bato mosusu mpe bautaki baye continuer to no travailler na bango mosusu bapekisi na raison na ye ki atiki théâtre misusu balongwe mosusu abi akomi musika moyaka répétition eza te donc ekozala nango problème parce que bato baloba ngai motu na memi baacteur elobama vraiment blague à part oui ngai na memi bana ya groupe ya fe azala mama ya biso na mema mwana te na oloba ngo na miso ya nzambe mais bato baza réseau baloba ata nga mpe natubela nga mpe naloba nga bi nga nayebi gelin mpenza gelin mpe labo répété ya kimbondo tozoyana tomona gelin lelo gelin atubi vi apela mbeli na mokongo bena boye wana aza mama nakocuba ye mbeli te parce que même kolongwa na nga mpe nazalaka blessé nazalaka dosi nga nalongwaka mpe nate nde ezalaka kanda mais eza na mutu tokotanga sokombo te si eleka oyo abengaka queen parce que azalaka na Angola aloba bilobela queen atindelanga audio ya mutu oyo ana pasi nga mpe natindela audio na olela parce que eza eloko nalobaka ke aucun jour nakolongwaka nouvelle vague mais natali ke nyonso elekaki na mimoni siko place na nga ezalaki su te babi mpo nzambe abatela yo fo yo moko omibatela mare atina queen mader atindaki vosi ya souci par rapport ya ndenge oui kolongwa na ngai esalaki bien te meme nga moko eniokola ngai mais sikoyo entourage na ye nde nakokaki yango su te ye tozala na problème te queen mader kotala baémission moto tosala aleli mingi kotala bamakambo eleki na vi na ye ekonza mpe parmi bamakambo ozolelisa ye na mpe peut-être parmi bino bato bolongwe na kata groupe na ye non nga nalongwe te nalongwa ya 5 ans moi depuis le 14 septembre tokokisaki groupe ekokisi 5 ans donc avant le 14 nga nalongwa déjà groupe eza différent otaka ozomona mama na yo
Maman otika la maman hein, fais gaffe hein. Yaya maman. Yaya maman. Tant que mon appel était battu, balimba bumsa mana yo ba ozukisa ye. Balo ba ya komona video bana bo family. Ngakuto ezopesa ngande kanda. Nga ezopesa ngakanda po moni vie ya moto. Soto yebaka oyo ko ya oseka moto te. Oloba pe mabe ya moto te. Natalaki na yokaki bato songolo soka yebanaki te na monde so ake poto faut toucher ba artiste pour amata faut finga ba artiste pour amata même ayebanaki ou ayebanaki te et là on comprend que l'internet sans combo ya ba artiste ba chaîne ko évoluer te polémique intel asalaki boye azongisaki boye asalaki boye eloko oyo ematisaka bango bavi yango wana donc d'après peut-être la conception na yo mais oui par rapport nde nasali baanalyse na nga parce que soki otie news moko otangi bakombo moko songolo omonake bavi ezomata rapide mais kende na eloko moko eza normal opesa conseil moko normal omona bavi eza te ndako na yo ozalaki omona ndako na yo mama na yo to papa na menacé yo ntango oyebi ke oza mwana ndako wana oyebi ke esali mpe bien te mais bato babundisa ndako nasolola na ye moko mpo na ngai ndenge eloko elekaki na tv mama akolela te mama devant bana alela te so aleli asalaki bana bakoma faible. Ma fille anda alelaki wana esalaki bien te oui esalaki nga mpasi yango nalobi bien mama quel que soit problème devant bana alela te parce que soki oleli na miso ya bana elakisa soki mama na biso kuta amakasi te aleli bongo biso bana tosala parce que nyonso tozala na mitema ntango bacollègue bato ya libanda ntango bazofinga biso bazoloba n'importe quoi ezoswa biso lelo bazofinga ye bakoloba mabe na elobi ekozala mpe ya ngai motu wana oyo azofinga na lobi kuna ekozala mpe ya ye estce bango bafingaka biso mpe bango bafingaka ye bango nde basaint basaint te nga nayebisaki nasolola nde soki natete plus de 30 minutes nazwa temps ya koconseille ye il faut aza makasi alemba te nzambe oyo tema opesa souffle de vie nyonso ya ye esimba soki balobi mabe moko songolo namona bisika batia point te na bible ke ya yo telema osalaki boye te ya yo ekosuka kaka bo jamais point ezalaka biso bato totiaka yango toeshuwaka na vie yeba kotia virgule so otie virgule esungaka mpo phrase ou nini na yo econtinue parce que so otie point c'est que phrase est souki et tant mutu nano akufi te c'est que azo continuer na ko évoluer bao bao tukai ba tiko tukai a mutu aza mutu na mona alobaka te d'habitude aloba te ata ba poser ba question ta mona so ba émission na e Alexabo ata ba meme likamba polémique o gelem o mona tant so o risque kutanga ta kombo na ngate donc alingaka polémique te aboyaka kota na bozoba wana mettons na talaki ki aleli selenga passe mama pangusa ma ya misu wa mutali bosote wa mutali bosote na boy na pesa ba détail ebele kolela sute koleka su na chaîne te po bana kolela kolakisa su passe na ona misu abato te consolateur wa pangusaka biso pinjoli na miso wa pesaka biso eyano na mituna na biso na nyonso tozosenga nzambe wana nde ayanolaka biso bato mokili te bato mokili bakotuka yo kaka bato mokili bakoleliso kaka bazala mpe batémoin te na oyo nyonso bazoloba Miss Lolo la façon dont takele bino wana yango te c'est comme si azala na problème na mama fille nayebi te so bazala na problème natala émission na kamwa ekaka mais tooloba nini non nga na kopesa ye conseil parce que biso nyonso toza bato mo nde bande totyaka mo
Monta ocha musapibo. Ezani. Toi bat na suki wana. Miss Loiseau takebino fort par rapport à attaquer maman. Dans un monde à mon amour les caté que non elle va non Miss Loiseau malabiso ne touchez pas à notre maman. Qu'est-ce que tu en penses? Bon. Ngaelo moko na koloba. Si on a le big conseil, motonio so miye baga ayebaka wazo sala. Na yebi problème oyo bazana ngote. Problème au bazan on ba mi balé na yebi ngote. Parce que koya ko bimisa ba passer à moto. Tout le monde a passé na ye. Nga na passé na nga. Yepe ana passé na ye. Donc ndenge moko queen amo santo te amo na te wa botami lelo ka kolimba moko non ana passé na ye. Mais to luka to la sa bandeko. Nde to benga bango ba fan. To la ki sa bango eloko malamu et non pas to kota na ba futilité. Parce que l'histoire maloba nyonso bazoloba eza eloba maka chaque fois. Et betama yala ero asikezaka wana te. Donc ezaka ke po ba tuka ka mutu, po ba continuer ko détruire mutu ba ko batika. Lelo akoka mutema pasi ninge pa yoki mutema pasi. Pour lelo yana mutu mususu akoya à répondre au te. Au finginga na répondre au te. Mais na bukika mabolongo natali sinzambe. Natali sika nzambe. Nzambe na ngai. Yonde papa na ngai. Yonde mutokela ngai. Olinganga na zala na mokili oyo. Opesa nga souffle de vie ndenge ozopesa bato bazofinga nga souffle de vie. Nzambe yo zwa salela bango. Zwa contrôle ya makambo na bango. Yana bilom suto sambara te. Toka pe koloba na TV te. Tout le monde a la makambo na ye. Wana ba problème. Ils ont dérangé biso. Mais ba meka kotika ekimia. Azam mutu. Motema o biso tozaka nango mitemo toyoka passe et pa yoka passe. Choc wana biso tozwaka ba estomac to bela kana ba tension yepé et ça la kaye. Pour le moment ozo tuka mutu ozo état de santé na yeto. Ceux qui m'a payé. Oh le basconi, o senga pardon wapi. Parce que dans mon temps, on a déjà ma bé, à cause de la crise, le lot perd de vie. N'est pas qu'on soit bénéfice ni. Et là, on est combo na yesalaban. Est-ce qu'il y a comme dans la histoire? Tout le monde a une histoire na ye. Ba me koti ka biso. Comment possible biso na biso artiste, biso na biso actrice, acteur. Tozo fingana. Tozo tiolana. Mutu mususu ozaki na Kinshasa oyebani te. Ba yebi même pas salité aucun na poto obani ko finga baninga. C'est pas bien. Oh. Oh là 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 là, moni vraiment je l'aime na colère par rapport à ba propos émission. Bazo pesa biso valeur te parce que banzo banda biso moko to mi pesi valeur te. Et loko za pa na biso da songi. Et ça songi ne koloba n'importe quoi. Nga même yana mutu mususu aloba ke nga na fongola restaurant na ngai na mbongo ya phare na mbongo ba artiste. Est-ce que naka ko belela ngo? Mbongo ba artiste si ba kongola ta 1 million de francs congolais. On appelle comédienne comme comédienne. Pour ba ke biso na biso to lingani te. Donc mutu okoza na vision na hote ozo débrouiller, yana ba projet mususu oto ko sala ta mususu na ba to ba komo mona mais eza ya kala. Ngala banima ma terrasse na 2016 na Fikine o bayebi parce que ça la émission ba banda ko sala pe pana. Oui. Mais ce qui lelo na changer milieu bon lelo na simo place moko ya bien. Yoko belela ke mbongo ya phare. Ngana luka kanalia kana mbongo ya phare. Na mbongo ya artiste ko ba kongola ki muta kufi. O misu nyo se fungwa makawana ko leta 1000 francs te. O ko tika na 2000 francs ba biso pesa 2000 francs wana. De biso na biso to lingante photo ye ba ko changer. Pour nzamba salela yo fungola mutema. OK, pour nzamba salela yo fungola mutema, j'aime le quoi le deuxième anniversaire na yo to lika ki mais parce que to ba source na yo place Outa. Ah, source le pour Outa, ya ngona fa to kota si par des stars, c'est to Outa place Outa, on moto tchembe kama ya ma fille a posé na un peu grippé, posé
Donc voilà pourquoi tu me m'équiper. Tu es maman vie par rapport à Naïbo, pour te vraiment regarder, pour te toucher point wana. Dans mon anniversaire, le deuxième anniversaire, il y a moi na. Il y a groupe La Parole des Stars avec aussi 5 ans. Ils appellent moi na mi balé comme on est Glovi. Il y a moi na Jeanne aussi. Les abotama les 15, moi na abotama les 12, mais na pour ça qui a fêté le lot les 15. Parce que tous à la Lisanga. Na moi na Jeanne, il y a yes que ça les lot les 15. Jeanne est actrice dans le groupe et moi n'est pas actrice. Oui, il est comme on est Nathalie. Par rapport à la vie à Bino Kabaïti comédienne, les hommes qui ont fait fêter, parce qu'il y a la grippe. Voilà. Tout le monde a fait comédien. Entre lui, on a bien que bowling à la tête. Tant que yo ozomona makama bino abino bi bolinga na te tout le monde bosala ki les 4 bosala les 4 Karine Yamado Mirma Maswaku na Jelène mais le pour l'anniversaire na yo tout le monde moko na bango te aye qu'est-ce qui se passe bon wana siko photo na de bango parce que ngana invité ki bango et na ebisaki bango ke samedi et avant na banda ko répéter lo kwana ta musu bazu ba empêchement mutu mutana makamu nae ah oui et lo kwasika boy ezo na moto o ezo eza signe moto signe mula moto ngebeta non signe moto toza toujours na koza téléphone on mona ke toza toujours na kati donc normal les 4 piliers du rire toza piliers du rire oui na berbe les 4 les 4 piliers du rire tozali tozo bundana sélection na moni bino pena base ba cimenterie 3 tala ba cimenterie bo poranika cimenterie bo luka ba problème non eza pour la cimenterie te pour ya ba mususu ba ko interpréter en mabe que tozo la sakaka mingi ciment non toyo kana kina particularité wana salive bien problème ezate ndenge akolobela ngo mekaka songi na o toyokanaki na biso parce que tozotala eza na bachaîne ya na bato ebele oyo tomona bazotourne presque chaque semaine mais ya na biso misusu okofanda mpe ta mosu 1 mois babengi yo te 2 mois mpe ta mosu oke oboa babengi na filme moko oke otourne après bouton nde tolobaki te bango tozela nanu te babenga biso na moment où ce babi qui rôle wana j'ai ma joie bien ba benga na okene ko tourner mais tant ba benga na noté to se promouvoir entre biso na nanu ke ba chaîne na biso pe ba to ba nda ko landango et tomboma donc il y a un temps to vendre to solo to yokani et kende bien l'idée est venue par qui en tout cas ngana raisonna kango na point nanga parce que comment ko déranger ngana kombo nzambe na mo que ngabi bato musu bakoma na système ya likelemba mais biso skoneti nga na kobenga nani et kosala nga nazo réfléchir eloko na samedi dimanche non ezaki la même samedi to nayebi te so message nini ntango tobengani na Karine abi mama na posta tokutana tosolola mpo tosala mwani na biso tose promouvoir ngabi oh mama yo en tout cas au quoi il na idée na ngai oh là là ngabi donc esimbi ngabi siko to ko benga susu nani ya bien na bengi mi ngabi voilà benga Mirma oui na ndenge tant biso to ye réunion maswa couper aye ko ya wana benga maswa kutote maswa ku to benga ngana ye bakite mais je crois Karine tam susu mutabenga ki nde to yesko tema to kutana ki biso nyostan to solango ensemble na maswaku maswaku alobi kozala bien ke ngape nazala na bino to komi combien 4 ngana pesi kombo na bosana ko to kombo ngo ebima so ndeni Karine ya depuis ti Mirma ayako ba to longola wana to cha do rire zaki
mais tout le monde a les 4. Les 4, ceux qui n'ont pas mais tu as les 4 piliers d'y rire. Donc, les places, les 4 piliers et Bimeli, toujours. Parce que feedback est entre Bino na bafani na Bino par rapport à Bassia Minene wana ou la cimenterie. Feedback est allé. Et quand le problème n'était pas Mbali na Bino. Mbali à Karine, Azaya Karine. Mbali Nanga Azaya. Mbali à Mirma Azaya. Et pas dans le causé problème n'était. Non, moko bando bima na mpoasa. On met ça à l'isolo que vous en Mbali Nanga. Olingi Mirma bête dans l'isolo. Tu bête l'isolo ensemble. Les micologues tout monde oui. Dans ce que vous avez capté, tu tiens un gros temps. Sur ceux qui ont fait banda qui koto. Au salaire qui vous a koto. Au début, n'en pense pas. Donc, tout ça, na mobile na. Au début, on a fait une analyse. Il y a malobalo, c'est comme si les Camerounais c'est ça banda déjà. C'est quand pardon. On a toutes les questions si je réponds à moi. Yo on doit répondre. On a toutes les questions si je réponds. Na bandité. Mais il y a une sélection, une sélection grave. Il y a un bunda, na to keneli boso. Ah ba kuma ko zula biso bato ba étrangère. Tika biso pe to bunda to keneli boso. Ata ba ebi biso te, mais to bunda to keneli boso. Na tangi na kombo étrangère te. Mais on a la bonne délibino vraiment. Pe na féliciter bino d'abord. 4 wana simbi. Mais bozo la makasi pour sélection wana. C'est sûr qui ndoki. Bino mabala batwa. Non, mabala ekufate. Mabala ekufate. Bon biso to sala nde musala. To sala besoin et bandeko na biso bazaka libando baza un peu partout même à Kinshasa ba comprendre biso que to sala musala. Mutu nyonso na coin na ye azaka na besoin marquer kombo na ye. Biso to sa musala biso to yete ke opona intérêt mobile non. To sa na mibali na biso. Sikoyo na lokwaneti merci Pika na ochité muta la bino na télévision afin na papa na mwana na ye mwasi na ba mama na bana nde ba imagine bo cha basi ya ba cimenterie bo compagnie dans matangomba on a expression basa cimenterie vena boye bo cha ko pene ba zo filmer bino bo zo mona te keke ba pona merci ya bien te. Ah, ya mindele nde tozaka bien pour la makasa kotala. Ya bino zo de ka vena ndelo. Oh ya mindele ko batika la na ba caleçon. Mais ya biso tozana na bilamba si ba mona biso totika na caleçon na soutien. Nyonso na ka po isa ba bantu, po toza ba congolais, to ba africain. Et pour nani totala ba chaîne mususu ba novelas. Vous avez concentré na bana ba otalango. Non, batika biso to évolue. Mutu ayebi kete awa na la limite na nga boye. Na ko de border tenetinga. Tout le monde ayebi ke mini jeep ya mukuse makasi na la tante. Karine a la façon na yo a fonctionnaka. Mirma aussi a la façon na fonctionnaka. Donc, mutu ko pekisa biso azate parce que ça rôle. Na ndenga normal tozaka ba responsable toza ba mama ya bana. To edikaka bana tozo edike bandako. Bana na biso. De base wa kango kana angle mabete. Balandaka nde histoire. Ole ko tala nzoto mutu landa histoire. Parce que mindele ezaka histoire mozotala na nzoto mutu ne tikali polele. Vous comprenez hein? Ah mo pe ba seme ki na ba otala pe bukilo. Batala bakutanga na musala ngoti. Faut atala. Oui, faut atala. Oh. Voilà la monnaie mi Cecilia. Wa matata pardon. Na monito comme ko sika sa mission na biso bat ba retenir nini surtout pour la fête ya lelo et puis pour na surtout les 4. En tout cas, bon c'est bonné na 4 chaînes na biso wana, bo landa pe bagagi ya bien. Tozo boya ba remarque na binoté. Dans les 4 du pilier du rire, dans les 4 piliers du rire, fona bon sango bien. Tozo boya ba remarque to toza nango besoin, mais ya ma finga ndeza bien te. Parce que mindele tellement boyebi ba compte na bango te, bokenda ko komela bango buzoba te. Je ne pense pas que mutu mundo oke na chaîne na mundelo ba no komele buzoba non. Ceux qui ont mon erreur, on nga jelem na sali, conseiller nga. Et numéro la biso ezaka pe wana.
bazaka libre kobenga ke ah mama omoni oyo ozaka boye boye en tout cas meke ngana na bato babenga nga en tout cas toyebeli yo boye te zonga na rang na yo merci mais kofinga nde eza bien te bosabone bolanda bagagi na biso GLM Star TV en tout cas bosabone ebele et Karine ya Madoma TV Maswaku TV bosabone Mir Mabayembe TV en tout cas bosabone les 4 piliers du rire tozali et toyepe totrèche na biso mutu te metozaka non non toyeko kunda te tout le monde a na coin na ye oui mutu azosala ke abima na ndenge na ye omoni mutu azosala abima na ndenge na ye parce que ça tout partout musu ezala nini obima ofrappa tiosa nini olali siko po lamuka fo yo moko sani obanda kotombo malembe po biso bayaka kolamusa biso te asuki wana na monde bato bazolanda biso bijou la reine place olanda biso depuis Dubaï. Bon séjour ma chérie nzamba lola batela yo omoni ki eza nango kande na yebisaka o mboka elengi yana on peut grave te obaya parole mon foutia Fondation Tabita Dorcas Maman Mireille Maingi a lancé appel na mutu nyonso de bonne foi. Moto nyonso oya sungaka ba ofele nzambe akota likambo na ye. Ba mama bazana fondation oyo bazana bana ebele bazana batu ebele rentrée scolaire yango yo. Bana ba ofele po batanga. Yo muto lingaka ba ofele ba lia mbongo na yo. Ko gaspiller te. Contactez Fondation Mama Tabita Dorcas. À partir ya kubinga Maman Mireille, nde Maman Mireille moi quelque chose à baka ndazo sunga bana nyonso bazana ba balabala, bazana banzela, benfirmier, handicapé, buna nyonso tout kaka sana ko soutenir bossa makambu nyonso yo bana na harmonie. Fondation Tabita elisu liboso na bino. Kosenga lisungi na 1 euro na yo, na 1 dollar na yo na 1000 francs. Kosunga bitike, batanga bazana bonne santé. Bazwa eloka kolia, bazwa tama ya komela, bazwa telamba kolata, bazwa na bonne éducation. Nzamba lobe senga kopesa eleke senga kuzwa. Tango zo kanisa babitike eza ozo defisa nzambe. La Fondation Tabita Dorcas Espoir a le souci d'apporter le sourire à ces enfants démunis que la société a abandonné parce que les parents ne sont pas là. Fondation Tabita Dorcas ezosunga bofele bana bitike bafefe ezosunga bofele bana bitike bafefe Mama présidente Mireille Chubaye ya Jomas Masamba merci maman oyo apesa ke pa ba ofele achaka nzambe musapi na lisu enfant de Dieu. C'est bien moi, votre frère, le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable à Ophelina. Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomo na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelati c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça na zo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tokanga mina université
Kimbangiste, avenue comme on a Marin, le numéro 16. Numéro de téléphone, biso pour na bateau, balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sous, ils a plus 243 89 72 32 229. Et bien, l'exercice il y a un peu la période de star et Salaki. Et aujourd'hui, on avait dit on devait fêter. Les 5 ans, ça se fête. Les abonnements, la période de star, les abonnements. Les 5 ans, ça doit se fêter. Merci. Nous voulons ouvrir notre manifestation, notre fête. Et nous commençons d'abord à dire un grand merci à Dieu. C'est lui qui a accompagné le groupe La Période des Stars. S'il vous plaît, Bissika Yosa, avec beaucoup de respect, au télémé pas Esayo, nous voulons prier. Au télémé pas Esayo, s'il vous plaît. Merci, au salon bien, merci. Merci beaucoup. Nous pouvons causer Bisselayo et Bakate Amatondi pour Mokola Lelo. Il y a solo été moteur au Kanisanaye. Comment et c'est un rayon de Ondibisama. Autotondio parce qu'on dit Maki, malheureusement, il y a une bonne abisso et que mon colonel s'est la abisso to sepera. Talatina Totiki, Magno Sokoleka na Sangoya Lubokonayo. Il début jusqu'à la fin, vous allez que Kumisa Ote et à la Mosika, na combo qui toko les enfants de Kaezayo. Merci. Vous savez, s'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas d'existence. L'existence est liée à l'histoire. Et on avait voulu connaître la Période des Stars et Uchuapi et Bandiwapi, Nani Angoyo Azali, initiateur, il y a groupe Oyo. Toto de la biographie Nango. Ozali invité, ou encore tu fais partie du groupe. Mais au Tikali Koye c'était le 14 septembre où les 4 acteurs et une actrice se sont mis ensemble pour réfléchir à l'avenir assistif. Lobinabango et Salamnini. Lobinabango Bakosala Nini. Vimo Yakosala acteur et actrice. Baoutaki quelque part. Et ce jour-là, en réfléchissant, ils se sont dit, et Seigneur Nabiso, to sali sa force Nabiso, to monter, to créer, le roi Lingala to Bagango, Basala, Bor Nabango. Ils ont nommé cela la période des stars. Pourquoi la période? Parce que là où ils étaient venus, ils ont rencontré tant de problèmes, na vie Nabango et à cause de la actrice, mais acteur. Ils se sont dit maintenant là, nous allons faire une grande différence. Cela veut dire, la période de Sika Omo de Sengeli Aya au paiement. Balobi Bangomoko, Basalelo Kowana pour paiement. Ainsi donc, tout acteur ou toute personne qui va chercher à apprendre ces métiers, Aya au paiement et pas en Bango. Banomakamo, la période des stars. Bazalaki 4 garçons et puis moi en moi aussi, mon corps. Il fait partie aussi, il y a comité, la parole des stars. Ainsi donc, sous vos applaudissements, Tozobenga Motoya Moyakata Kupoyo, Kombonaye, Gloria Mambu, ainsi que Bakata Ramona, Jelem Star, la reine des stars, Tamazo Telema, Tozo Beta Maboko. La première dame Yakata Kup, la parole des stars. Ceux qui ont la parole des stars et Saline, Maman Oyo, à Télémini à la période. Les 5 ans, ça s'est fait. La parole des stars. La parole des stars. La parole des stars. Tomile Teli Maboko. Si le gars est là, toute personne qui s'adhérer à la période a se senti que les a pas naïs. Et sa famille naïe. À travers mon côté, le CG, les Silimole, Tamazo Poussana, Tozo Betela, Yé Maboko, Betela Maboko, le secrétaire général du groupe La Période des Stars, le chef Les Silimole. Tozo Bengisali Soussou, les disciplinaires ben clairs, Wana Zoya, Mobaya Mbiji,
oya kokana kabose tozobenga ye soze ya kabose esika eza ye azopusana ben clair ici kozali le disciplinaire du groupe ok toleki ye je pense kaza quelque part tozobengisa le chief iga chef pembe yesimi makambo mbongo yeyo chef pembe yeyo bangonde basali comité mobimba. Il y a un aussi qui n'est pas présent, je ne sais pas pourquoi. Il s'appelle Saddam. Il y a des motos à Swaka, puis on a répétition, to a Ebisaka, Bana, le Lenge à Kosalela, Azimo, empêchement, tu peux encourager Penamaboko, Malkaza, Abisoke, tu peux encourager Namaboko. Merci, Baza Mandela. Baza Bango, Yonde, 6 000 payotes, ainsi que les 2 personnes qui ne sont pas avec nous. Bana Otogoben, Sassimana Bango, Bazo, Yekola Mosala, Panabango. Oyo bango bazwaki bazo transmettre bango so lelo bozali kotala bilili bozotala ndenge bana bazotravaille eza mpona bango soki mokolo mpe ezali oyo ezali soki mpe yo oye parce que bato batiaki machine en marche yango bazali yango tozobenga baacteur nyonso baartiste nyonso esika bazali baancien bao baza na biso ntango bazala tozokibetela maboko encouragement mpona biso moko nazomona maboko na yo totelema esika wana les acteurs artiste à la parole des stars, musique à les abino. Wapi bino Poussani, on a posé un abino aux gens anciens, on les gagne à la parole des stars. Aux hommes de la Maboko, aux Poussana, au télémessique des aïeux. Si vous pouvez au télénuana. Allô, la parole. Allô. Bazali koyekola mosala bazola na lokolo na bino na kati ya métier oyo bazali bater bali bana na bino na kati ya manifestation soki te epesami opesi moko mosu conseil par rapport a mosala oyo wana bango bazozonga tozobetela maboko tobetela maboko basika esika ezali biso. Merci. Nous avons voulu aussi mettre l'accent ya mokolo kaka fête ya la période des starters mais aussi artiste libanais à 4 groupes la parole des stars bana bango mpe baza artiste à la parole des stars mokona bango babotama mpe eza lelo nazoyoka bino te. Merci. Je l'aime star mwana na ye moko mpe eza mbotama na ye ainsi donc artiste Jeanne aussi mwana na ye abotamaki eza anniversaire na bango wana bazotelema place eza bango. Glody Munguma azotelema mwana je l'aime star et puis Nani Koto azotelema na mwana na ye Nathalie azotelema bango wana anniversaire na bango Nathalie fille ya Jean Koto aza actrice na kata groupe yo wana bana bango wana ba fêter pe anniversaire na bango bofani. Merci beaucoup. DiCaprio. Ça va? Oh. Benny. Ouais, ça va? naye na nzili awa naza na Sainte Thérèse bapesi nga adresse ya agence oyo ya fait oui aller retour oui donc c'est besoin oui tika supposé la Sainte Thérèse les seuls elle unique comme ça oui. Sainte-Thérèse. Oui. Ce commis Sainte-Thérèse. Nabiso. Si maniango. Exactement. Mais ça ici il y a kubunga te. Service. Ponctualité. Respect. Et puis bango. Balou la rapide. Oh. 40 jours. Mais nga kutu 45 jours il va payer ça kiwana.
Et puis, quand il était mbala moko ba bengi ngai. Aza mundeni? Non. Yes, JB service. Poso mwindi. Mais makanisire bendele. Bonjour. Papa Julien, DiCaprio, Papa Julien, DiCaprio, Omonio, et la JB service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto moi de le mo. Il y a Mundede. Attention ton ganayo. Moto bologwate, on va s'attendre au big. Il y a un gros JB service et ça kaka on a qui ça. Oh, Angola. Brazzaville. Tosuket. Kalamengite. Mokili mabimba. Ah, aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezaki 40 jours mais okomona contenir esali 6 mois. Papa Sile, yebisa na voici. Oh basala bandeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kotia bilo. Eza pa ya José Baïla. Sibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah les 5 ans où le balai ici. A koyebisa biso ndenge nini balekeli yango. Nini oyo nzamba saye na bango. Pe esengo ezali nini kokabola ngonga oyo na bino. Wana tango la reine des stars azo poussana la présidente du groupe Tozo Beta Maboko pona biso moko la reine des stars encouragement. Merci. Merci beaucoup, nous avons ballon là, à l'écart de pas pour la vie. Le lot, ce qui te dit que était au fêté, journée au yon, pour que l'équipe n'a pas été appelée. Pour l'équipe n'a pas été appelée. Il y a ma paix, il y a collecte, il y a ma stress, il y a tout comme il y a nyonso, il y a ma paix. Donc on a compris ça de taille, il y a encore expliqué là. Mais ndenge nzamba zo pesa biso souple de vie. Ndenge azo batela biso, ndenge épargner biso na ba danger. Et pour tous à la haute aux allélos, ndenge totelemi toujours na bino et vous votre que nyonso et vos simba. Parce que c'est simbi déjà dans 5 ans. Balinga te, tu dis que groupe na biso et vous tenez toujours liboso. Toi tu as toujours ma pauvre na biso, toi tu as prière. Donc, tu as sur ma boîte en Zambie parce que la Nzambé l'ongolais pour vous gagner le bosso. En tout cas, na repère Sabino Kaba merci. Na ba oyo ba longwa o ba rejoindre biso lelo. Parce que nous avons besoin de ba Zambie. Ba mi mona ki ba koki et nous donnons ça ça libre. Sur la vie à quel nous vie à notre tête c'est bon. Na roka gele ba tselate. Na ba na nyonso oyo ya la payote. Oyo baza toujours na ko ba na botanga ba kokote parce que na ba to ba baleki na biso na vallée à Baka pardon. Oh toujours continuer na bango toujours et sengo et ça la passe et ça mignon et ça moule beti na moi toza na bango. En tout cas merci Nzambe ale kala ko pambola bino. Merci beaucoup. Tozo bengi s'appelle les CG, les Silimwela, et à vous. Alain Kambakoloba, Tozo Beta Maboko Pona Bisomoko, merci. Bonsoir à tous. Bonsoir. La paillote, bonsoir. Bonsoir la paillote. Namoni malé les akuna makasi. Problème les akuna tourné. Bonsoir. Mario Kabinotin. Bobeta non maboko pour la tourné. En tout cas, je tiens premièrement à remercier Jalem Gloria Mambo à sa présidente Nabiso parce que c'est pas facile, il y a pour localiser 5 ans et puis pour gérer le groupe Moulin et le quoi à la période des stars. Donc voilà, en tout cas, merci beaucoup, merci Jalem. La souhaite joyeux anniversaire. Merci pareillement. Donc voilà. J'ai pas beaucoup à dire. C'est beaucoup plus soucis dans les alaki par rapport
il y a une réalité où toujours tout dans le monde de cinéma. Et nous avons lancé un message dans le bichot au bazar sur place. Monde oyo to koti et ça monde moins facilité. Nous avons moni to banda qui na 1 an, 2 ans, 3 ans et nous to komi na 5e année. Donc c'était pas facile pour nous, il y a pour s'en sortir pour tout comment la journée à l'élo. Il y a un photo rendre toujours pour couper grâce dans pour pourquoi journée à l'élo fallait qu'il la beaucoup. Donc voilà, et parce que donc je sais, et le frigo va un mois encore. Chef. Bonsoir, bonsoir. Yannick Bosso, remercier d'abord aux amis de et puis Yannick Balé, remercier ma présidente Gloria parce que grâce à maman Oulé, nous avons évolué ce soir. Maintenant ça, il y a toujours une unité. On est toujours ensemble. Nabi qui va te belé, va faire une confiance. Tant que vous pouvez bander ici bas. Et belé bander pour souhaiter que ma belle la mission soit avancée. Maintenant, on va être ça 2 mois, 3 mois. Si vous touchez la présidente, ça ne va pas être la menu. Voilà la capacité technique. On est là 5 ans pour mettre au lit. On a commission Nzambe et puis le CNI. Ici, merci d'avoir invité Nabiso. On va tout le monde pour partager Nabiso, moi, Copa. Donc, merci beaucoup de la présence de Nabino. Et puis, nous allons continuer à suivre Nabiso. Et il y a ça, les aides délai. Autre, ça, les arbres pieds. Souci Nabiso, les arbres vraiment percés, donc il est vraiment libre. Donc, on a roulé bonne soirée à tous. On a baché Baozon, on a bassipoté Bagangi. Baozon, on a bassipoté Bagangi. On a bassipoté Bagangi. La part de ça. La part de ça. La part de ça. Par le bien des âmes qu'on l'a fait, il faut vraiment profiter. Nous voulons vous rappeler. Bisika Ogo Fandi Babenga Ngo GLM Star multi-system, multi-service. Na kati awa eza na restaurant VIP. Eza na terrasse, pe eza na flat hotel. Ba moment na bino ya ba repo, ba séjour na bino, le lien c'est ici. GLM Star multi-system. Donc partout aux alliés. C'est un lien kabolango vraiment invitation pour bande kobele et puis ça va mon cadre qui toque aux alliés awa soko continue na kati au monde à restaurer Zavana eza VIP. Ainsi donc les 5 ans n'étaient pas un 5 ans sans histoire. Je le dis au commencement. Nous voulons voir les images. Il y a Oyo, il y a 5 ans il y a la part des stars. Ce qu'ils ont pu réaliser dans 5 ans à Bango. Je ne sais pas si Tozolo Bamono comment on a Oyo bazana technique, tozotala na 5 années au balekisi, makamo oyo surtout bango ba réaliser. Merci beaucoup.
epa na yo papa nanga monisanga loboko na yo na epa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale naipa na yo papa nanga monisanga loboko na yo naipa na yo mosantu yo monisanga loboko na nzamba lolo yo azosale zambaka basangolue azosale salilanga yesu yesu salilanga yesu yesu Alléluia. Yesu azana bomwe. Kumbamba na yo Jésus. Kumbamba. Tirobo. Yesu na lingina tachola Yesu. Papa na lingina témoigner sangalo na ye. Ngapena tato na bonsambe na yo sabato. Yoka bosenga na nga zambaka basaye. Yoka shishe na nga ye sangalo na ye. Na ye na bapasi na nga libosa bozambe na yo. Na ye na kozanga na nga libosa bozambe na yo. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Salela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga Yesu, Yesu. Undela nga yo. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga Yesu, Yesu. Longisanga yo. Merci Jésus. Dans le Bible bisenga senga sanga londe. Dans le Bible ya pesanga kabela nga bisenga senga. Yesu mokoni niye bato bakolia pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye bato bakolata pe na sima na ngai. Yesu mokoni niye bato bakovanda pe na sima na ngai. Na le Bible bisenga senga sanga londe. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Yesu, Yesu. Lokota nga Jésus. Kotika nga ite. Lokota nga yo yo. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga Yesu, Yesu. Tombola nga yo yo. Mesa wafako. Mesa wafako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yesu, Yesu. Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga lisa. Lesa mukatanga ye. Lesa mukatanga lesa. Alléluia. Chirobo. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe alokotanga.
soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi nde bisika nzambe azwanga soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga nzambe nazobinela aza nzambe bosolo oyo naza koyembela yende nzambe libela nzambe nazoyembela aza nzambe bosolo oyo naza koteya yende nzambe libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo yesu aza nzambe ayoki bosenga na nga nzambe akabasa ye ayoki suje na ngai ye nzambe alonda ye nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso yeso yesu apambolinga chilobo yesu alokotinga apesitina aza nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo wapi bafisi du prophète bana royaume de dieu bana centre de réveil ozobouge obinaka wapie mpona pambola yo ingénieur ki on est ensemble na yesu elongo tozomata mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola yo